mokile kelama esalima mibuhe bele olelo ye banite. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vuvamu Télévision etando ya yambo ya baindo etando ya bonsomi oto miseli kobenga ezali bongo liziba ya boyebi pona baindo matondo mingi na bino baibopesa kabiso tango pengonga ya kolandaka émission na bino mokolo mwa lelo oyo ekoyaka na kati mabota na bino natina ya kotangisa bino to pe kolimbolela bino manaka na biso baindo kolandela bongo calendrier africain oyo ezali bongo bokoko na biso baindo na bino bayozeli kolanda biso awa na kati ya République démocratique du Congo to pe na libanda totondi bino penza botondi esengi toyeba ete mokolo mwa lelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwankenge tukumi bale na motoba na sanza ya motoba sika wa tokoti bongo na bope tokotaki bongo na bopemi na biso ya suka oyo ezali bongo bopemi ya sambo mobu monkama na tukumi sa tunami bale kaka na eleko ya sika eleko ya mibale oyo ezali bongo eleko ya kianzwana kolela bongo manaka na biso baindo kasi tokobalisaka yango na manaka bapaya pamba te bososoli ya malonga ekokaka bongo kozala mokolo mwa lelo kasi na manaka bapaya tozali bongo lundi le 8 mars 2021 wana ezali bongo ba différentes dates du jour kolela bongo manaka ya baindo pe manaka oyo tozali kosalela eleko ya transition ya bapaya esengi tosimba nini pe toyeba nini mokolo mwa lelo lokola événement du jour lelo le 8 mars ezali bongo journée internationale des droits de femmes oyo ezalaki bongo déclaré kuna na mboka ya Danemark kolandela bongo ba situation oyo bana basi babanda kolekisa na mboka wana pamba te basi bazalaki na ba droitier devant mibali bakoki kozala bongo na même titre ya musala kasi ba salaire na bango ezalaki bongo ya kokisana bazalaki bongo na niveau moko te nde wana ba revendikaki ba droit na bango kasi esalemaki na eteni Europe pe na eteni ya Amérique ba revendication wana nde organisation ya Nations Unies otobengi bongo ONU uta le 8 mars 1977 batiaki yango mokolo ekomaki bongo journée internationale yango wana chaque le 8 mars bafetaka to bongo basepelaka journée de la femme kasi pa na biso pe eya po biso pe tosalelaka yango po tozalaka biso lobakatama malanda ngulu po pa na biso basi bazalaki na droit utambotama mais tolandi yango kaka ndenge oyo tomisana kolanda na makambo nyonso ne mokolo mwa lelo ezali bongo mokolo tozo fêter bongo journée de la femme sikato kende kotombela bongo bambotama elamu na bandeko na biso ya botami bongo mokolo mwa lelo wape pai na boyike totombe na banso bambotama elamu kimia mfumu kimbangu kimia tata mokeli ebakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi na bino na tina ete boko kisama ebosila koyena ngona mokili wana tomoni bongo mbotama elamu epai ya nengwa yala diaswekama bisika bozali bambotama elamu na bino molongani ya tata fundu lungwani kiseleleki kula enfuta bambotama elamu na bino lisusu mbotama elamu epai ya nengwa lengo mayele mbasi ya tata mayele longo bongo na nengwa pusi yaya bambotama elamu bisika bozali tata akanisela bino tokotombela lisusu mbotama elamu epai ya nengwa nzuma lemba bambotama elamu na bino nengwa nzumba kimia mfumu kimbangu kimia tata mokeli eko bakokanisela bino lisusu poni nite totombela lisusu mbotama elamu epai ya bebe na biso bebe lukula malau vita mabaya bonduka bisika bozali bambotama elamu wana mbasi ya tata mabaya elongo na nengwa bonduka esangisi ya molongo ya baleki ya yakilpa vita totombeli na bino penza bambotama elamu kasi bomo mesano lokwa tozalaka bongo na mongongo ya koyembela te totike sika na bandeko na biso ya régie batiela biso loyembo oyo tosepelaka bambotama elamu tosepela elongo na bandeko na biso Motoke
matondo mingi bandeko balandi wantu uti bonko kembela lisusu bambotama na biso ya mokolo mwalelo tika to bakisela bango mapamboli tika to bakisela bango biyeki basimba nzete bakoma kino na suka kasi loko tolika kana kati ya sanza ya babikisi ezali sanza ya esengo esengi na biso to sepela esengi na biso to lia esengi na biso to mela de ba banso bokoza na posa ya kolia ngombe ya frais boleka epai ya tata Bisengo Mpolo wapi kuna na avenue Loya na direction ya Birmanie numéro 129 esika o wapi bazo papela biso bangombe bipai tokozua tokolia musuni ya peto biso bafutuka toliaka kasi soki ozwi ngonga te ya koleka contacter na numéro oyo 089 57 90 349 de wana bako bombela bino déjà nombre de kilos au bino bolingi pona kolia ko sepela bongo mbotama ya babikisi na biso yango to bandeli adresse pona bosusela malonga ezali sur avenue Loya direction à Birmanie numéro 129 na commune ya Bumbu référence boulangerie wana esika tokokuta bazo papela biso bangombe soki tozingo ngateni tokobenga na numéro tolobi 089 57 90 349 matondo mingi bandeko balandi ya Vom télévision kaka na kati ya kokoba na bisengo ya bambotama ya babikisi na biso tolobaki prix promotionnel na bino nyonso ya bambotama eza à moitié bino bi baboni kosalela mokonzi video bosela mokonzi video pona kotindela bango bambotama ekozala penza malamu pona nyonso wana boleka na siège ya Vom télévision esika bokokuta ba coordonnées nyonso ekosunga bino po bokoka kosepela elongo na bakonzi na biso babotami na sanza oyo kasi lokola biso na bino toyebi ete émission mokolo mwalelo yambo biso na bino tokabwana tokoproposaka bino ezali bongo video du jour to na video oyo na bokebi biso na bino tokutani na nsima na yango ozalaka capable ya kosala tosali beteyelo moni bolingaka teke bana basi basala couture biso par sécurité na bango bazosala même mécanique bazosala chimie bazosala nyonso électricité nyonso même menuiserie nyonso mwana mwasi ya kosala parce que aza capable ya kosala ya kobeta marteau bongo mbata kuta ekobeta mwana mbata bongo na force abetelaka mwana mbata est ce que ekoki kobeta marteau te donc toza koforme bana biso bongo mpe toza koyebisa bango baévite via tobenga via Paris olingi olata mpo balula yo elata mpo esipi nzoto puis longola soni na miso kopona mosala te ya parke lumba mais kopona mosala te mosala nyonso tonga vi na yo ata na koteka ndunda ata na koteka pondu mais avec objectif te ngai lelo nazotekisa ndunda mpo lobi nasala eloko moko boye songola na vi kakusu mwa oyo oti kolelela na kati ya Vom lelo nini osalaki mpona matombo mingi na tobanga biso mpa na biso sanza ya mama ezalaka te bamba te mpo na biso tolobi le 31 décembre 31 pas de 1er janvier ti 31 décembre tozalaka na mama elongo nayebi te na sanza ya marche soki okomaki marche na bakosokola bilamba nga na bakosokola basali nga nazolamba mpo eza sanza na ye nayebi te soki ye moto akontinuaka kaka ndenge asalelaka na ye donc mpo na biso mwa spécial ezali te kaka tosepelaka na terme balobaki faut investir na femme rurale mpona koéradike pauvreté yango wana toza kobetela sete mpe tozokontinue kosenga mpe na leta ezalaka kaka teke bakoinvestir na mwasi yango na sanza moko wana ya misato omoni sikoyo esika nini tokomi balukaki kosala nga na sanza moko lelo baluki terme mosusu alors ke liboso nano basilisite tozonga kaka nao wana toinvestir na femme rurale matondo mingi bandeko banda Vom télévision wana tosi kolanda ezali bongo video du jour na biso oyo tobongisaki mpona bino bomo mesano tomesani koloba ete makanisi na biso na ntango toli kotala eloko soki ya esengo tosepeli soki ya koseka toseki soki ya koyoka toyoki kasi ya moto ezali tozwaka mayenini oyo ebimi na kati ya maye nyonso tosili kotala ekokumbela biso mpenza bolamu na kati ya koza na biso totondi bino botondi bopesaka biso ntango mpe ngonga ya kolandaka émission oyo mokolo mwalelo mpo nini te tozongisa matondo mingi na bandeko na biso basungaki biso
na sima ya kamera po ete tokomela bino kitoko liboso ya bandako. Tozongisi matondo na tata Pero Kwankombe, tozongisi matondo na tata Mbala, pe tozongisi bongo matondo na tata Kankonda Mbuyi. Baye basungaki biso po ete émission na biso eko koleka bongo malamu. Tobosani te kozongisa matondo pe kosenga na bino nengwa luzolo. Baji na bino wana ezanga te pona mbotama ya babikisi na biso. Matondo mingi tokutani na bino na mikolo mizali koya. Nkengelamu na mabota na bino. Ibele ba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele